Bonne année, meilleur vœu na bino nyonso o bozolanda biso lelo biso travers ngarabi mavinga na jui maloba po ya ko présenter ba vœu le meilleur, ba vœu à longévité, ba vœu à succès, à bonheur na balandi nyonso ya de la foi TV na yango to ye pona ko talisa bino ke lelo le 31 tozali na soirée et à traverser. Soirée à traverser, tozali bona mumu na kolo le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, l'homme des chiffres. Wape sika boyebi parce que toi na période de couvre-feu moyen to ça la réveillon ezate ya to ça qui soirée de traverser to bondelaki. To tonaki kolo ndinga batel biso ane mobimba et to ko bonzela e année oyo 2021 pour l'année à succès, année à réussite oyo mumu na kolo biso eza année ya ko bâtir année auto ko tonga to tonga ba santé to tonga ba mapango to tonga ba vie na biso to tonga ba commerce na biso ba faire na biso to tonga ba voyage année auto ko tonga soirée de traversée to ko landa ngo awa na de la foi TV lelo wana Gauthier Kela zai ko lamba lamba ngo azana labo azo préparer yango na 0h tozo traverser soirée de traversée lelo ana de la foi TV to landa ngo en exclusivité bana CFC bana Codef bana notre père to raté to landa ngo ko za malamu mingi peut-être peut to koza en direct to yamba ba appel pe to landa soirée de traversée to bondele longo ça se sali bino ndenge nini et longo na Gauthier Kela kasna pe ça na avant goût botala ndenge ni soirée de traversée ezali clôture il y a 21 jours de prière autozaï na yango pe ouverture il y a année 2021 na soirée de traversée tola nana nu ambiance nini elekaki wana ndenge ni tokumisaki nkolo ndenge ni tozali ko bina ndenge nini tolandi Gauthier Kele atili biso image Ezawa mataba prikanda kute c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Olandanza mama yata na tina. Nazo sala déclaration. Et spirituellement ina koti sayo. Yo na libota na yo. Avo kota nzambe nanu azo en charge. Ya koloba cette fois-ci na otonga yo. Loba nkolo Yesu Masia Nazareth. Nazo considérer ba voix na ngai. Banzela na ngai. Oyo nyonso na tamboli mabe. Na 2020 na kotonga na bizaleli mabe na koloba mabe ya baninga ya ko qualifier baninga na ko kanisa ka mabe pona baninga na sengo limbi sangai na sengo limbi sangai na considérer banzela na ngai na kozala lisusu na bangote oyo bayaka kotonga te kasi bayaka kotonga na boyi bango musika na ngai Yesu Masia Nazareth na lingina kota ngana libota na ngai na sengi na yo tonga ngai tonga fi na ngai tonga ba projet na ngai tonga santé na ngai tonga nyonso yanga Chalo boka mbali na mutema zala ya kotelema service za mulaite toza butu chaka loboka mbali mais droite na mutema nzamba rotonga yo siko peso forme poso mona ndengo zo forme ya sika oh Talandege morphologie n'a pas changé. Bâtir et ça qu'on changer forme et utazala. Voilà, ma wanzambe zo sopana. Zamba zo en charge. Zamba zo en charge. Zamba zo en charge. Zamba zo en charge. Il te donne la forme. Taninga zo tonga yo. Azo tonga yo po yo tonga bandeko na yo. Azo tonga yo po yo tonga famille na bino. Azo tonga yo po yo tonga libala na yo. Azo tonga yo po yo tonga ba projet na yo. Allez, sois maintenant bâti par l'Éternel Dieu. Yahweh va nous tonga yo, va nous tonga yo, va nous tonga yo. Yoka. Banda ko bouger sikoza, kotika la stationnette. Quitte le boko ya s'il vous plaît. Olingo kota. Olingo kota poto sala ba déclaration.
To continuer na biso ngona minuit pour na minute to sepela. Na bandako. Mais a to kota. Lo bankolo Yesu Masia Nazareth. Na senga kina yo. Nana libota na ngai. To kota. Etikali quelques heures. Ba heure o etikali. Yo ça na contrôle na yango. Le bon en français, tu contrôles tout. Tu contrôles Au tout. contrôle la cagnos. Ba air ou etikali. Yo nem to contrôler. Nabo moto. To kota na minui. Mais na molimo. Na ina kota libota na ngai. To kota siko. Na minui. Et cause à la formalité. Au monde a ndenge batu ba mona ate. Au monde a ndenge batu ba mona ate. Tant batu ba moni 1 plus égale 2 yo égale 1. Au sala kama kamona calcul ya mukilité. Ngana okota siko. Na libota na ngai. Yoka. 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 Yaya bonganga na nzambe zo salama na komba Yesu Masia Nazareth. Yoka. Nazo bandona 1 tina 12. Na 1 tina 12. Chiffre 1, chiffre à précision. Vous a distraité. Vous a distraité. Tant na bisayo 12 au traversé et l'on l'a battu côté mais battu côté. Son on 12 na kombo Yesu Masia Nazareth. Et il y a longa qui a 12 pierres. Au traversé au lobi na koti na libota na ngande au bando sala ba déclaration. Siko landa bien. Chiffre 1 chiffre à précision. Chiffre 2 chiffre à confusion puis à confirmation. Chiffre 3, chiffre à résurrection. Chiffre 4, chiffre à présence en Zam. Zambazala Kinayo. Chiffre 5, chiffre à grâce. Osakina grâce en Zam et l'Ikolo en année 2020. Chiffre 6, chiffre à visitation. En 2020, Christ a visité. Chiffre 7, chiffre à repos. Zambalinga Koton a repos et achèvement. Il y a 2020. Chiffre 8, chiffre localisation et identification. Zambalinga localisation par côté sayo. Zambalinga identification en 2021. Chiffre 9, chiffre temps. Tana yoko kote zokoka. Tana yoko kote na libote zokoka. Nombre 10. Nombre ya loi. Ba loi nyonso ba tchako kota te lingo kwe ya poyo zokota. Nombre 11 est composé de 2 chiffres. Et ont même ma confusion à confirmation. Olingo confirmé entré na yo. Olingo confirmé entré na yo na nombre 11. Olingo confirmé entré na yo na 12 tozokene. Olingo confirmé entré na yo. Oh, talandengo zokota na nombre 12. Nombre 12. Ngana libota nanga. Tokoti. Pendant que la déclaration à 2021. Oh, c'est par la foi, on a la déclaration. Tata, il est écrit dans ta parole. Je serai la tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. Je déclare ta parole. Je serai la tête et non la queue. Priez, 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 priez. Déclarez bien aimé loba, loba. Mon yemi loba, ya jensa loba. Déclarez. Je serai la tête et non la queue. Nako epate. Nako epate na komba Yesu Masia Nazareth. Na suis possession 2021. Bako sala nanga etumba bako longa ngate. Yahweh bako mera poison ko kufate. Nazo déclarer bako sala complot tata bako longa te. Na déclarer mwana semse mongo te azo échec. Na 2021 o yazo tambola na ba principe. O azo tambola loba na yo. Azala heureux. Azala heureux. Na sama kolo yaya. O azo tikala mwana. Azala heureux. Yaya nazo saka. Na 2021. Na 2021, na 2021, yaya loba, 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 loba. Maladie obela qui obela ngote na 2021.
Abraham okutana ki nango na 2020 okutana nango te. Oyo ozwaki te na 2020 na 2021 ozwa yango. Banda kosaka yaya ozana maloba. Ozana maloba. Jacob azaki na posa liloba. Jacob azaki na posa liloba. Azaki na posa bozwa tata te. Oh, azo loba. Loba yaya loba. Le monde a été créé par la parole. Et salamana ba outillage te. Mukile salamana biloka construction te. Et salamana liloba. Yaya confessé loba déclaré. Alléluia. Alléluia. Oyo zo lobe salamela yo. Kolani samana kondimana yo. Oyo zo kanga ekanga mana se lole ndima yango. Kolani samana kondimana yo. Ba surprise agréable landa yo. Maladi wana tungisela yo mwana. Etungisela yo mobali mwasi. E mona bangote. E koma litatoli esengo. E bunga. E disparaître. E koka komona binote moto e pela. Moto lo sambo e pela. Bonde la loba. Oko aussi la maloba te. Ezana 12 mois. 2021 ezana 12 mois. O kitana nzela te na parcours oyo. Oko koma na destiné so Christ azongi te. Bacha accident yoko lekana. Babuaka maladi yoko lekana. Basala bakisi na musala na kiti ya musala na yo. Na mesa ya musala na yo. Na 2021. Yoko fando kokufa te. Yoko fando kobela te. Ba komplo na bango ko suke na bango na 2021. Bonne na loba yaya loba. Zamba zo yoko zo kangama. E komama na ekanda e santu. Bakosala na yo etumba. Bakolonga yo te. Et comme on est santu, mon peuple se lèvera, se montera, sera plus haut placé. Mon sal l'ensemble bondela, bondela na ministère, bondela na département. Au salaba exploit na 2021. Au salaba exploit na 2021. Nana so bondela zamba zo yokaye. Nana so bondela avec foi. Yaya chauffeur sambela na 2021. Motabwa kela yo hémorroïde te. Motabotolo musala te. Motabchelo accidenté. Ataza client, atelo accidenté, chauffeur loba yango 2021, nzamba bomoy, Yesu Masia Nazareth, azali boso mutuka na yo, azali boso mutuka na yo, o muninga mso azamvute, ayako tuta yote, ayako mema ona briske te na riske te, poke neko kima mupanzo sala accident, ba chauffeur kindoki, na nzela na yo bazala te, ba mona na te, déclarez ma loba likola fola wana loba. Recevoir loba. Recevoir abatu innocent. Akufa na poma tete na debono. Recevoir. Bamami tuka kindoki bamfuta kabatu. Et tout ayote. O rate te. O kweya te. 2021. O sili sango malamo kota bien. Bandako loba. Yayo mataka mituko kena musala. Loba nako mataka mituko nako zongaka. Nako mataka ba moto nako zongaka. Chauffeur a moto loba. Ba mfutima nyonso na 2021. E mona ngate. Déclaré na kombo Yesu Masia Nazareth. Yaya place o tekaka. Loba na 2021 oyo. Dena osukisa lelo 2020. 2021 esika na tekaka atabo chelinga maladi atabo bwakelinga ba maya kindoki atabo sali ba cérémonie na butu ekozwanga te saka loba na 2021 na 2021 salamela yo na 2021 o mata oyo ndimaka Yesu Masia Nazareth azamo konti pe mobikisi ya loba yoka yo loba oyo akufela na ngomba Golgotha nzamba kondima na nga yoka yo déclarer atoza na kati ya mutuka yaya ozo silisa année 2020 2021 sala dédicace na yango loba pa ina nzambe loba na tata bana na yo tango bima okenda koteka okenda musala loba na nzambe mutu osala bana na nga mabete ma osala ba mabete loba maloba bakenda na classe na 2021 ba okende classe bien na 2021 ba okende bien bandozonga bien ba okuta na problème te kanga maloba o nzamba yoka Esaú na Jacob bawelela maloba bawelela ka bozu ya tata te bawela ki maloba mokile salama na maloba yaya loba loba pesa yo munoko loba yaya loba yaya oyo nyonso mona ki ya passe o mona ngote na 2021
Oh, 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 Nzamba mona yo. Nzamba mona yo. Nzamba mona yo. Au nom puissant de... Fons la comme il va aller bien aimer s'il vous plaît. Yoka. Ndaku peut tonga me bandana fondation. Or fondation et mon anagate soginda ko sili. Yoka consigne à l'ensemble yoka directive. So ite ensemble la méthode aveugle ou méthode sourd. Et c'est peu yoka pose la directive bien aimé. Il y a ensemble l'option de la foi TV qu'on a distraité. Mutumota satandaki que en 2020 va maladie ko boma batu. Bazalaki pe na décembre il y a l'année passé. Mais lorsqu'on a commencé l'année 2020, baninga on a bakutana ba problème ba kufi. To éviter ni les a réservé na début l'année 2020 21. Yoka. Ndako bandana fondation ba kundarango. Or tant ndako esila ka fondation mona na raté. Or fondation ndem te sala ka résurrection ya ndako. Ndako po bima et c'est quoi? Force utana mabele na fondation. Or 2021 ça composé 21 à deux chiffres. Chiffre 1 à chiffre 2. Or so sali 2 plus égale résurrection chiffre 3. Font le kamaboko nzamba kondima. Na ouverture il y a thème de l'année 2021. Au pesanga maloba lokola Esaú, lokola Isaac. Pona loba. Enfin que Jacob moko oyaza prudent. Na lisungi ya Rebecca qui est l'église. Engai o Isaac. Rebecca sungi ya pusana. Poete Esaú na tango yo. Azana zamba zoluka nyama. Mais mayele ya maman ya Rebecca mayele o Christ a pesana église o aza mwasi Rebecca. Ndiango tata na telemi na fukami lokola Isaac. Nazo pambola Jacob. Nalobina ba Jacob ya basi na mibali o bazabana nanga. Bakota na alliance na sala na Yesu Masia Nazareth. Bible lobi mafuta e banana mandefu ya Aaron. Et que nana ba pandite me kita tout droit na makolo ya une direction o elandaki. O nyonso bazana direction ya lionso tata na sala na yo. Yesu Masia Nazareth. Lokola ba Jacob zamba pomo na déclaré 2021 et ça la année de bâtir. Ba santé zala we tongami. Ba vie tongama. Ba vie chrétienne tongama. Ba ministère tongama. Ba église à CFC tongama. Yawe ba santé tongama. Ba diplôme tongama. Ba misale tongama. Zamba pomoy. Nazo saka lokola Isaac nzamba lola. 2020 zo kufa. Monsieur fongama pona 2021. Yesu Masia Nazareth nzambe nanga. Na déclaré tata. Et salame la mwana moko akondima. Libala na we tongama. Vie chrétienne na yo tongama. Vie a crainte nzambe tongama. Nyonso oyo ozalaki nango ya passe. Et tongama. Tika lole ndima. Mabele ndima maloba oh. Il est écrit Père de gloire. Tu es derrière la parole de ton serviteur que je suis pour l'accomplir. Tu n'as jamais été menteur, la Dieu de la Bible. Tu n'as jamais menti. Tu n'es pas un fils de l'homme pour se repentir. Nous sommes considérés attentivement ces voix. De se débarrasser avec de mon cœur. Oya se débarrasser na ba mon cœur. Oba mon kakabatu. Oba tonga kabatu. Oba loba mabe abatu. Oba kose la kabaninga makambu. Akabwena ba oba tambula na via lisumu. Atikali la présence na yo nzambe.
Munoko kaka pona losambo pe pona ko pambola batu. Litoi pona koyoka ainsi dit l'Éternel pona ko tongama. Moïse appelle ça litoi. Alléluia. 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 Moïse appelle ça litoi pendant 40 jours, 40 nuits pona ko tonga. Litoi et ça là c'est que Moïse a tonga. Moïse appelle ça litoi. Yango yo pesa ki e maloba. Soka pesa ki yo loboko. Okoye ko pesa yo outillage alingaza la limité. Pona ko tonga soki Moïse pesa ki loboko. Olinga opesa mbeli maçon. Olinga opesa ye nzambe machine à souder. Enfin ka souder nzambe. Soki pesa ki yo loboko. Tata olinga ko pesa ye pince. Pour l'installation électricité. On a repéré matériel à construction. Mais Moïse avait compris matériel et quoi que sungate. Après ça qu'il est toi il pense qu'il n'a pas ça liloba. Tika mwana nyon soit CFC ya Kodef et de la foi TV. Oya pesinga li toi lokola Isaac. Pona loba na ye Jacob. Na lobi nzamba kondima na ngai. Na beti loboko na etumbelo na yo nzamba solo mwana oyo atatola Yesu Masia Nazareth le Dieu de mon père nzamba de la foi Yesu Masia Nazareth atongi vie nanga atongi santé nanga atongi département nazo sala atongi nyonso yanga tata esala mela ye boye na kombo moko epesa melanga pona bima molongi. Kombo na Yesu Masia Nazareth nzamba solo, le chef et le consommateur de la foi. De na déclaré maloba na scellé yango na kombo na yo Yesu Masia Nazareth. Pena kondima biso no lokola peuple moko talatina tozoko acclamer le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le grand vainqueur de Golgotha. Nzambo atika sangoli kolangomba Golgotha comme référence. Ngomba Sinaï et Sila motuye longwa ngomba ya loi ngomba ya grâce et mata ngomba ya Olivier pe ngomba ya Golgotha pai mo sikoli nanga kufa kia sekwa azana pomoy nzamba solo. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour nzambo atongaka Yesu Masia Nazareth nzambo atongaka betela ye mololo il est Dieu betela ye mololo il est le même il ne change pas le Dieu de ma foi Yesu Masia Nazareth. Oh nzambo akanga minoko bankosi nzambo akanga minoko banguna soki akanga monoko ankosi boni tako kanga monoko nguna na yo monoko bankosi kangama tika monoko banguna na yo kangama na 2021 monoko banguna na yo kangama soki ba fongoli bango ba changer langage soki ba fongoli monoko ba changer langage. Oya zondi mama lobo elata yo au nom puissant de Bongo Mata Bongo Kota 2021 Bongo Mata Tozo Mata Kakabo Tozo Kakabo Tozo Mata Kakabo Tozo Avance Kakabo Tozo Bati Kakabo Tozo Avance Kakabo Yaya Mata Kakabo Tozo Pense Kakabo Tozo Mata Kakabo
Sautez nos voisins, nos voisines, meilleur vœu, sautez, non, j'attends. Sautez, sautez, sautez. Sautez, voisins, sautez. Meilleur vœu de longévité, de bonheur. Sautez, sautez, j'attends. Yoka. Loba no siko zala simple. Loba za simple. Loba no français za simple. Loba année de bâtir 2021 mais ça va simple. Ça va simple. Allez, landas mi siko. Ok. Binango simplement. Kakabo. Yaya, simple. Jésus-Christ ressuscité devant les oreilles. Notre Dieu ressuscité devant les oreilles. Et il fait grâce aux humbles. Et il fait grâce aux humbles. Pablo, mon frère. Yaya, Webino Wemba. Ouais. Kasikite na yote. Yes, is mingi Jésus atomwa mane. Na eklesa na biso atomwa mane. Atoto na mituka kitana yo. Toko kufa na biso kitali susu. Mingi Jésus kisa atomwa mane. Na se Jésus atomwa mane. Atoto na mituka kitana yo. Oliva. Binana yo. Saïs. Oliva. Yoka. Siko, moni dance moto ngobi na siko. Dance moto ngobi na siko. Esenga fosa na badge. Esenga il faut na badge ba, fosa na badge. Bon, tala siko fosa, sosa na badge te somba badge. Somba badge ka siko badge ça wana. Aneke na aussi la somba badge rapidement. Somba rapidement. Somba badge on a rapidement. 2020 est ici là na déjà wa kala militaire. Dans quelques heures ici là, somba badge. So somba automatiquement maman le peut pas. Na calendrier ya wana somba. So somba allez. Pepa. Ça rapide au raté pamba. Balancez badge, balancez. Danser, bouger. Ola Yesu. Papa. Ola yamba mabina. Kola Yesu.
Amen, amen, amen. Ah, Kolo Yesu. Papa. Lola Yambalo Kumu. Abina. Itu. Eh, Kolo Yesu, Papa. Na Lola Yamba Mabina. Abina. Eh, Kolo Yesu, Papa. Na Lola Yamba Kembo. Yesu. Voilà. C'est parti. Salut ma cabelle. Voilà. Yaya Binanayo. 1, 2, 3. 1, 2, 2. Aïe. Bébé. Aïe. Et bouger, danser. Et danser, bouger. Et bouger, danser. Et danser, bouger. Et bouger, danser. Et danser, bouger. Lola Yesu. Papa. Lola Yamba Mabina. Hey, Yamanuel. Papa. Lola Yamba Mabina. Hey, Kolo Yesu. Papa. Lola Yamba Mabina. Et la vie dans l'espace. Allongez. Et l'action dans l'espace. Allongez. Et l'action dans l'espace. Aïe aïe aïe. 2021. Espace de longtemps. 2021, mon soeur, ma femme, 2022. Et 2021, année où le bateau bakoka moyo. Soulevez les mains. Monsika. Allez, bougez. CFC et le monde est Yesu.
monyama bela Bena monyama bela Akambali olukata Ay Voilà, merci beaucoup Gauthier Kelly. Wana Izaki, ambiance ya soirée des traversées. Soko bini ato bina gawapi, biso bina na CFC, na centre évangélique de la foi en Christ, aux en avenue Bombo numéro 20, na quartier 5 Nanjili, juste loko la cause qui est dokolo, ndenge na lobaki, loko la cause qui est dokolo, arrêt de la foi kalabaze ko benga l'angiloise, wana soirée des traversées, mosé na nzamba yaki, atei biso atelisi biso ba principe ni toko tambula na yango po ete to bâtir na année 2021. Année 2021 za année ya ko bâtir azoluka ba bâtisseur biso nyonso toko ba bâtisseur po toko tonga na année oyo na yango et Gauthier Kelly na 0 heure ya lelo peut-être na ozalana yamba quelques appels pe to tia sikoyo soirée des traversées to landa yango to bondela na ndako yo ozalaki na biso te sala lokola ka oza na biso yo pe ozalaki epekisemi na onde nema komi lobi na biso prier sans cesse to ko bondela lisusu na butu ya lelo elongo na mumbu na nkolo na soirée des traversées. Merci beaucoup na Gauthier Kelly, merci na trésor tingi o azana son biso lelo to zana bino awa bonne année na mabota na biso meilleur vœu bonne année 2021. Vraiment, Yesu Christ Nazareth azwa lokumu oyo akoti biso na année 2021 nde tolobaki ngai na libota na nga tokokota nga na libota na nga tokoti nga na de la foi TV tokoti ngai na bana CFC tokoti nga na bana Codef tokoti ngai Rabi Mavinga na bana Notre Père tokoti année 2021 ya on a tombé bino 2021 malamu bonheur, succès, longévité, tout bâtir. Soyons tous des bâtisseurs pour l'année 2021. Bonne année. Eh bien, voilà, merci beaucoup Gauthier Kelly. Wana Izaki, ambiance ya soirée des traversées. Soko bini ato bina gawapi, biso bina na CFC, na centre évangélique de la foi en Christ, aux en avenue Bombo numéro 20, na quartier 5 Nanjili, juste lokola cause qui est dokolo, ndenge na lobaki, lokola cause qui est dokolo. Arrêt de la foi kalabaze ko benga l'angiloise wana soirée des traversées mosé na nzamba yaki atei biso atelisi biso ba principe ni toko tambula na yango po ete to bâtir na année 2021. Année 2021 za année ya ko bâtir azoluka ba bâtisseur biso nyonso toko ba bâtisseur po toko tonga na année oyo na yango et Gauthier Kelly
na 0 heure ya lelo. Peut-être nous allons avoir quelques appels, peut-être que soirée de traversée, tout l'année. To bonde la nanda. Yo ozaki na biso te, sala lokola ka oza na biso. Yo pe ozalaki et pexide na onde nema combien le na biso prier sans cesse. To ko bonde la lisus na butu ya lelo et le mona mumbu na kolo na soirée de traversée. Merci beaucoup na Gauthier Kele. Merci na trésor tingi oazana son biso lelo to za bino awa. Bonne année na mabota biso meilleur vœu bonne année 2021. Vraiment Yesu Christ Nazareth azwa lokum oyo akoti biso na année 2021 nde tolobaki ngai na libota na nga tokokota nga na libota na nga tokoti nga na de la foi TV tokoti ngai na bana CFC tokoti nga na bana Codef tokoti ngai Rabi Mavinga na bana Notre Père tokoti année 2021 ya on a tombé bino 2021 malamu bonheur, succès, longévité, tout bâtir. Soyons tous des bâtisseurs pour l'année 2021. Bonne année. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à un abusé au Tozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavu, vous avez dit que c'est na Kasavu. Ça va sauter na Kasavu, na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Et Komaka, Peto Zouaka.